donc babilo ko belé dans ba bolingo mo bolingo ben lelo net lelo ba bolingo be komi ka au moins mutu na vidéo bien na Facebook OK ozu mutu e bolinga na Facebook et comme peut à solo boye ba caractère boye ko vanda lo ko découvrir malé malombo asakande boye tozi papa azana yo akibi malibanda yo mama yo ndo il faut za mayele il faut otala non qu'est-ce qui ne va pas so mbala sisi musala azongi na parler yamba na no bien nde to mona surtout ba saki sangani ba sa boyoma en tout cas ba boyomez en tout cas na festival mingi parce que mbali alinga mbali aza mwana bébé mbali aza vraiment bébé mbali a supporta kate il y a d'autres fois au l'atelier liputa il y a d'autres fois qui na pantalon d'autres fois qui na jupe pour bino basini boya rabino mo boya rabino na famille na yo baso na coach pa na bino na comme na charge na yo mama leki baleko kusima kufa kuna nini au pesa moi 20 moi 30 donc ils la rendre voilà bon peut-être cause la kaka mibali misuba zana bon ben fidèle moi ça que la taza bien quelle que soit beauté quel que soit qui to commun mobali donc et pas naé lobele que l'autre dans fois que lukaka libanda mais ma bala lele comme moi jardin donc bilo on que ba défaut to banon e bandeli nano e bandeli au moni mo si na Instagram akangi photo no téléphone monga bien autant la fille on téléphone bien autant mais oyo na téléphone na mono mo différent même na kata chambre ne so ko tu ko boya ko na kata chambre moi suana omoni donc baka wana eza moi ebele mingi tozo condamner kaka mibali o mibali nde bakomi bandumba mibali nde basali boye or biso pe basi toyeba komi pe sa valeur avant mobali pe sa biso valeur. Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, shalom, shalom. Ya bino mama Anne Kalambai, moi si amokondi. O bolinga mingi na asina tango bande konyoso balaninga na monde atie balobi wow. Kolo pambola bino vraiment ba otuna mama Anne Kalambai studio pendeza a beauté besika yamba biso na France na Paris ezala a beauté. Donc toza en direct de Kinshasa kineza na makambo nango. Ba mama ba bengi, ba mama ba pesi ba bengi na ba téléphone ba bi mama Anne ko le ka beauté so sali biso micro baladeur. Tolingi to yeba si jeune biso o biso to zana ngo to yeba pourquoi ba papa o batie basi na bango na bandako balingi ko valoriser basi na bango te lelo c'est pas maman ana muto oloba mibali na basi mutu bakoloba pourquoi mibali bazolinga ko valoriser basi na bango ndako te bazo préférer ko valoriser basi ya libanda pourquoi pe basi pe bayoka ka ndenge nini ton pe baye baka ko valoriser bangote alors elongo na mwasi ya mokonzi mama tolo na se tozo kene siku envers bana na nzambe envers public envers bande konyoso bazoleka na nzela tout na bango mitu na bobo senate toza bongo na kati ya bandal la bandalungwa mabele nanga mabele ba koko donc mama ana na kati ya bandalunga na kaka na bloc toza wana na bloc donc na ngambu na ngesika na osala émission au na boutique Louise Gatamba donc que le Seigneur vous bénisse tolandanga elongo na Francine Nobre toyoka non ndenge nini peuple zo kolela basi bazolela mibali bazolela tolanda siko ndenge nini bango moko bakoyeba ko s'exprimer toke isiko merci to solo na papa na biso to bébé pression na yé par rapport ya sujet na biso to zanango shalom papa shalom maman bonjour ouais vous avez vraiment na kati ya tolo na CTV 100% Jésus to zana sujet moko boye basi ya poto bazolela basi ya Kishasa bazolela balobi to tout na bino ba papa pourquoi ba papa bolingi ko valoriser basi na bino andako te moi si andako ata bominzo to ata lati kitoko ata tie ba beauté ata lelo ba bijou akovana ndako azozela yo lo baneta maman olati bien o pesa ta mo ba valeur mo ba papa bolingi ko valoriser basi andako te mais aussi lo ta ba jetem na bino na ba valorisation na bino bo ke sala ngo libanda pona yo ta ke papa lobini pona nga vraiment bon pour nga expression na ngeza ke bino basi monde bo mitiki bo se laisser vraiment moi c'est pour valoriser yo de 1 faut se créer non de 1 yo moko pour nga peso ki na lati ou na zakbo o valoriser ngai non ya bonoti msala non ya bona couture toujours dans les puta non ya boza toujours agité ou qui penga ité pour dans ce que na ko valoriser ndeni na ko pesa végété mi bana tendeni
mais ba maman ba bien moi alati pena kitoko abongisi pena nzoto mais oye pekuti alati bien pour c'est que maman alati bien ma femme s'est maquillée bien en tout cas la plupart ba papa ba sala en côté bon wana na habité eza des hommes ya qualité bazali ba valoriser parce na ba baza neti ngai ngapi na masina ouais ngapi na masina comme na Daniel Doussa moi sino comme nani Christelle Pata. Ah, oui, ça m'a Christelle Pata quelque chose. Mais à chaque temps, à chaque instant, on toujours des beaux mots, des belles mots, tout. Maman, je t'aime toujours. Ah, maman Christelle Pata, yoka, papa n'enga lobby. Continue le solo. Ouais, moi, je suis dans le Ngai. C'est pour ça que vraiment toujours dans un l'aise parce que Zarana toujours ndenge ben singana ndenge na santara oui. Donc na kawana yozate. Na kawana bon quelque part na zalipe parce que tout le monde n'est pas parfait hein. Et moi ben na kutibe moi bizarre moi na chesi. Te boité azongi, tu vois. Parce que et pas na biso papa bon oya qualité wana te na habité yo comment veux-tu ozara toujours musalo ce qui pas na maman te bon quelque part basi bazole la bazana raison hein. Bazana raison na bon parce que belle bon bazana bon pe ayaka qui parler moi c'était moi ça singo moi lamba financière. Ah, merci papa Onyati pena place be pour papa ebele ba kompe be capable ba ko zo basi na bango vraiment na charge te pour na ba papa bongo ko lobani ba bongisa kaka na so bien bo so azo salate ah so azo salate bon yo sko pour la na salate donc ba maman ne soto lingo ba ke o ba mibali na bango ba salate ba ti ko landa ba papa na ba salate mais ba bina mutogino ndo o zwat parce que yo mto salate lo te na landa le point. Non, ils ont sens de côté là, bien côté, maman sur ça la bon vraiment botika, botika. Le cas où ça or ça là où la polo le monde là qui ont la valeur, net l'autre monde va papa Fatima maman Denise. Au moins ça le mninga, papa. Tu vois le maman tangami maman première dame. Parce que yo bien dire pourquoi pas oser la polo big moi c'est qui gagne. Tu vois? Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci Ndongo Yambaki Bisoto Nassé. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, tozo continuer, tozo ke nangambu, tozo ke Lukasu be pression ya bande ko na biso mususu. Toto na bango na pourquoi à suivre. Toto yamba papa na biso papa Yves. Shalom papa Yves. Shalom sœur. Papa Yves, tolingi to na be pression parce que toto na déjà, toto na mibali, toto na pe basi. Ba mama poto bazolela, ba mama Kishasa bazolela, basi ya mabala. Balobi bino ba papa bolingi ko valoriser bango te. Mibali na biso ya lelo ba koma ko préférer à valoriser moi si mususu ya mutu mususu azozoela charge. Mais moi si na omo ko avana ndako atala tikitoko, atala lambi kitoko, atache rouge à lèvres yo lingaka te, papa comprimé za tezo za la dia quoi. Moni bolingo utana na motema donc choix ba sala mutu te yango moni tango zo sala choix fo ba nana zo ko s'engager na ye donc ba biloko belé dans ba bolingo belé lelo neti lelo ba bolingo be kominga ke omoni mutu na vidéo bieti na Facebook OK ozu mutu e bolinga na Facebook et comme pe ya solo boye ba caractère boye ko vanda loko ngo découvrir malé malombo azarande boye azarande boye or ce qui yo mo balo da décider de beto la ni na bala bango zero talo moi mo songa fana balé tinga se na mo obi kane za yo ma so ba no linga so basi moi moi na fa bala moi na mama fulani mais le makamone za souster et puis mama bala na pays o kalati wa mère so ba vanda le ba vanda mama bala to bota biso ha mabala ka yite ko ngala ke ko linga ba mère ma so zone commission mais ma bala lele comme moi jardin donc bilo ko que ba défaut to ba non e bandeli au moni mo si na Instagram akangi photo no téléphone mo ga bien autant la fille on téléphone bien autant mais oyo na téléphone na mono mo différent yo lulu yo ko tala alors na kenena kende quand mais là comme ma mususi yango moni bilo ça ba différence c'est ça na ba couple bongo. Mais si ko ezape na ba mibali mususu papa oyo bazozwa basi na bango en charge te omona mwasi azolesa mobali azolesa bana azozwa en charge que basi ya bongo bakoza apena na respect vers mibali na bango te wana d'autre part tanzambe mo ga bien respecter mobali faut la responsable et puis mobali pour dans la valeur pas moi faut la responsable so da responsable ti ba moi sans respecter oté donc so d'occuper bana atem suma mwasi l'herbe mais bana nanu ya no base bana nanu et puis bana maman na olena sima bana donc so moi si azali na position par rapport moi ça zo sala mobala zo sa te na bakabo bon na bakaso ki moi ça zo sambala o sala te si mbala lera bana ko sala so ka zaki malamu ba bola mona efuta e
soki bola moni etika ete mais soki azalaki moto maboke le komi koto oyo barégler oka monda mimovi moi soki tokabwanaka mpona moyen te mais soki nosala mo bolemo leka nosala dayeka mais bon azokipe famille na ngai mpona bino basi nde boyaka bino mo boyaka bino na famille na bino donc yeba so na koti mpa na bino nakomi na charge na yo mama leki baleki kusini mo akufa ye kuna nini opesa mwa 20 mwa 30 donc ezalaka ndenge wana mais soki ezalaki yakomoni bamwa récipité fri dans na bolingo mpona biso moto bandaka nde mabe mingi so biso mibetaka mabe makasi nzokona biso mibetaka mabe makasi omona kozwa mwa je boye mare apale omi kofine ofalo valoriser mare mpona ye mosusu bako bloke yo afungoli mare mpo nzambe aroulage abi moto oloko asaka na mwana mwasi na bloke afungoli koto ale okomi kolealela tala yango bakuta na problème tino bafoye mais yango papa yango nde ezosala ke est-ce que bako problème on surtout yango ezosala ke lelo papa batie basi na ndako baovaloriser basi na monte je t'aime bamomoko boye sala ta mwasi bien parce que biso basi tolinga l'air mo biso olati bien en tout cas rouge lèvre wana otie yango bien suki wana okangaki wana na sepele longo te momoni okangaki wana ya meshe wana omoni esalaka mwa bien biloko abongo ata kutu mwasi yango ozwaki na internet okoki kovaloriser mwasi wana te so asala te eloko moko bien. Bon, au moins il y en a bien des débits à bolingo et bandana na mutema na. So na lingo na mutema donc il ba premier bon c'est la conception na ngai. Moi si pas na balit mais moi si na obala faut na lingo ko leka basi nyos. Donc faut donc yé do pona ngai l'équipe basi nyos na kitoko. So ki yal so ça non na étape otala na. Non checker non ta no terrain na no checker na. Mais ndé moi so na obala leka basi na kitoko. Donc il faut dans tout na li kang mo libanda $500. Faut moi si on a personne en bon voilà tu y a quoi c'est un bon ebelete so c'est un bon donc na prise o dan nzambe mo ko lingati a ko lingati jamais na ko sabilo ngande ngwana non so lobela nzambe trop sambela ka ouais ngana sambela pa Moïse Mbiye la réserve de Bethel pasteur Moïse Mbiye OK est-ce que on peut ça 3-4 personnes mbote poto yamba pe bande comme ça na profiter na pesa mon père pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel nga bien ke luka makambo garçon de problème il va pas makambo ba sala ki boy na profiter na pesa mon père ayebe longo mon père na pesa maman nanga Jeannette Kim papa nanga Rocky grand frère nanga Nono Robert Anna Londres c'est moi sine nana Landu ba famille nanga nyonso moi nanga Eli Mwanga na pesi betidia nyonso IBTP mbote belé. Merci maman. Merci papa Yves, merci vraiment yamba ki biso que le Seigneur te bénisse. Bien aimé tozo continuer tozo sou bande comme sous. Merci. Dimia tolo na se tozo comprendre tolo baki lelo to ko sala micro baladère. O ezambo kananga bandalungwa na botami na bandalungwa na koli na bandalungwa. Donc tozo zwa papa na biso to luka no to yeba bomoni ba papa o basi ba leki ba maman o pe basi ba leki ba pesi ba pression na bango tozo pe papa na biso to luka to yeba impression ezani. Shalom papa. Shalom maman. Comment nani opesa bana tolo na seba yeba ozana? Comment nga John Mukeba? Papa John Mukeba vandika na bandala. Oui, moi na bandala tongo. Ah, moi na bandala tongo na moni maman Joel mama Yalo, c'est ma grande sœur propre aimée Mayala, que le Seigneur vous bénisse. Ce qui Nathalie Penda bien na moni 16e. Grand frère propre Saint-Valois 16e. Sankara de Kunta, Zambe apambola bandeko nyonso tu. Wewa. Nzambe apambola bandeko nyonso tu bako landa biso bana bandali nyonso tu bazana Belgique, bazana na Paris, bazana Londres, ndo na bino ye masamba. Que Dieu vous bénisse, vous s'abonnez massivement, vous aimez, vous tala la vidéo, vous partagez et ça la bien pour la gloire de Dieu. Papa Nangai, si j'ai capital tozan nangola si j'ai ya ba mama bazolela. Basi surtout ya mabala wandako. Balobi a to banina opota ko lamba. Abi ata lambi ndenge nini. Ata jour wana penda bominzo to moi penda papa li asisi ka telemi akei. Tant musu pa au sala petable, papa pa yé mo na fatigué mo na li ezate papa sa li libanda côté on ko lobani. Côté wana nazana moi regret mingi. Surtout na basi yo lem susu basala yango mais bazwaka retour moi mabe pas mibali. Mais de l'autre côté il faut qu'on ignore peut-être que basa mabe bazape mingi. Et le ça que mobile lem susu amega ko déroter nzela ezani. Parfois ba terrasse eza retourne na bato bele bino bo voulez que bat baba soula ata. Moto ko vite na pe boulot na ta 16h avec na ke na parler na pe mananga l'aise. Mais quand on a parlé les msuso bagarre kozala. Donc koyamba mobile bien exacté pas moi c'est
donc tant que ata likambo ezalaki ezala te soki mobali asisi mosala azongi na ye parle yamba ye nanu bien nde tomona surtout basakisa ngani basia boyoma en tout cas baboyomese en tout cas na festaron mingi donc so oti mosala donc abani mama longolo mpe na cravate basia bakongo abiko abiso baluba bayaka boye bapende donc toza na place te bona bino na place na pese exemple moko eza eko na biso ya Congo kaka to na biso kaka na Congo mais sinon omona balongolo mpe na cravate veste balongoli maya moto kutu eza kuna déjà donc bato makolo na maya moto esili balobi bakotia papa makolo na maya moto ndenge ni papa yaka kaka elonge ekangama déjà ayaka elonge ekangama batuna ye boye ça va batuna ye boye te wana papa ya bongo nde mabe montela bandaki na olobaki nazo regrete mpona banzele excusez pour le terme un peu moins trop vulgaire basi oyo basalaka yango mais sinon bazwaka bamwa regret wana mais sinon so moni pena ke mobali o asalaka bongo wana nde mabe mais sinon mobali mosusu akozala aza na ye bien mwasi akomise mpe mabe elo nde na toloba sikoyo keno voilà ekozala mwasi mobali auti na ye pena donc boulot akomi wana boye na palais ole oyamba ye bien même soki likambo ezali yamba motu bien après pesa ye table alia asilisa mba moko ya moment donné pesa pe temps pour ke asala nini azwa temps il y a repaiement et puis on aborder les gamozanango et puis avec quelle manière on aborder les gamona si ko papa aspiring na kati malo aspiring apona yo tant que mobali eza na l'air nini au moins si akovani c'est-à-dire musu mobali n'est pas tourner likambo normalement biso ne toza boye misale bandara mingi na bato basalara misale bandara mingi ba 8h et puis esili ba 16h donc ce mobali azongi ba heure wana tam tout ba 17h 18h très fatigué il faut passer temps à se reposer na ye comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Ozeli ata avant bolala. Parfois même dans mbeto. Même dans chambre, beaucoup causer na bino entre bino mibale. Ceux qui boza pena bana ko ba ko ateli soloté. Bo soli pena bino mibale na ta chambre et puis mobala repé so valeur tant que moi si ya mayele, moi si ya bonya. Mais mibale le mtusu bazala que voilà oyelo nyako kanga ou soit au stade ya buzo non libanda écoute moi ça tout notre question wana nde ba fo mibali wana mibali bien te pour mobali normalement il faut elora liboso mobali bien komisa moi sinon le wana tu masana yo cela veut dire quoi donc tu partages tout avec elle sauf rien kasi papa mibali pa lelo ba comment moi batu ba ovanda ndako moko mais baza su elongo te moi sina mobali bibelo bi mobali akotika ndako ba boti akosangana na moi sina epo ba koma mutu moko mais ba couple na biso lelo ebele batu bazo vanda ndako moko mais baza esprit moko te côté ono ko loba mobali azo bomba makamna se moi si azo bomba makamna se donc moi ça do sala makamna kwe mususu na ndenge na ye mobali pa do sala makamna kwe na ndenge na ye côté ono ko pesa conseil c'est que wana na repesa conseil mais avant na pesa conseil il faut na bande pe na moi préambule mon boy mais sinon ils en ont déjà un mauvais départ déjà donc ils ont déjà départ moi ma bé déjà ils allaient na déjà na bande la bolingo na bango pour c'est ça normal te au moins pena que nous voilà moto rosa la que aza pena ba conjoint na yo bana ofan na obombela keli kamo donc cela veut dire que tam tout au qui n'est pas au sommet à ceux qui le prennent quelque part au bon bélier au sommet à moto au bon bélier quant à moi si mobile a yébité quant à mobile moi ça yébité Facebook il y a pamba oh papa code à moi c'est quand na Facebook à mobilité mobile à quand na Facebook à moi si tes téléphone à mobile moi c'est simba tes téléphone à moi si mobile à simba ça n'a pas de sens pour au moni ngai normalement na lo bandengeni neti portable oui eza portable na ngai mais mukona mobala moi si na na droit il y a aussi ma portable na ngai on a droit de décrocher l'appel oyo lem tuna yebiseke oyamba pour eza na appel mususu batu bazana ba makanisi na bango akobenga appel msolobi ke na benga ki mais apasaki téléphone panze na yamba ngai mais soki bongo te les reste des gens ngai na lobake no voilà soki mutu abengi yamba pour aza déjà madame na ngai aza madame so abengi alobake no ngai madame na ye azo sokola so ta sala boye donc azo rappel donc ce pe na silisi na rappel pe mutu wana donc c'est un peu ça c'est pas que nous voilà donc to banda ko banga na lokwa neti lelo ela nyote
Ce qui m'a bonné combien de banques na bongo de mabe. Pour moi c'est pas quoi le papier que on ndenge za boye ngacho mo na ngapele mso simbate. Wana ce que yo mo na mabe parce que yo mto balaye. Propriété. Si bon papa pour nous valoriser moi si soit là kitoko ba maman ba bien ata lati kitoko ata jour wana maman mi bongi c'est lati super moi kitoko lati pantalon moi jupe taille lamba moi bien bon ache moi solo moi parfait am ya bien mais azo c'est la ta momoko boye ya gentillesse momoko boye ko sale bien pas mi bala lelo pour benga ta moi si chérie pour ebisa ta moi si na ko lati bien toi ebisa ta moi si na en tout cas beauté o esimbi eza vraiment passe na mi bali na biso mais azo mona mi ba mo bali ne azo ke sala na batu musuli banda yo ko lobani basi ya batu mususu wana pena na ebité au moni côté wana na condamné ma carte na sens ni fallait aluminium alors c'est un couteau na nzembo moko lobi abi donc tikana kengela tanda ko tout ça ko comme ça moi c'est bon côté bon c'est une chanson ya na nzembo mais la bité que non ya texte nzembo mais sinon comme ça moi c'est le quoi ndenge wana ta ari do anda côté akengela ka bana te so qui sorti mon ezali na place au faut que ne pour que au sala libanda wana que ne sala yango na mwasi na ndako yo muto bana ko linga ye so ko linga ke pena makasi na ndenga solo que ne sala yango na mwasi no pena ndako po basi tu baka ndenge moko eloko moko te oyo babagisa likola nani na nzoto mwasi msusu ezate basi tu bandenge moko. Donc si vous avez besoin, vous avez besoin moi masangana yo moi bok moi nini kamata moi sino anda ko kenena ye c'est pas du tout so moi c'est anda ko soit melate soit melate atama melate na tête ba melamaite alors mai zali secret zali donc soit melate pena bok te ko ba na limba abata mon koka il suffit que nous voilà on est sorti avec elle là pour faire on est out on a bloc ba bon c'est déjà na te soit militaire au damina e amelima yale na batiche et l'essentiel que notre fani na ye à moins pena que mobile abimisi ngai pour que alongola complexe wana mutu na ye alongola complexe wana que nous voilà mobile na temps bimara boy c'est que l'aime tout soit mana basi mutu l'aime ça la pe boy et tout ça donc c'est un peu ça ou soit à part wana contexte mutu ngamo ko pe mumbai na ndenge na ko na ngai na lo ba que ah ole ke na fana rapena ba makango autant mieux que na zo moi si na ngamo na fana na ye pour que surtout fani na ye nous allons peine très bien assuré que notre ozonga na penzela monter na ndako na vous appelle ba dongo mi na nini na bloc côté c'est ça bon c'est un peu ça. Merci papa ndingo yambaki bisoko la pambola merci conseil au pende que dynamité mais bateau bazolela et kota pende ça quelque chose merci de rien na pesi mbote na Piroger Loaka Masananga na Paris na pesi mbote na la France Mutombo na Rata Lyon na pesi mbote awa na Bandalungwa na Masananga Christian Miteo na pesi mbote lisusu na Sankara de Kunta wewa donc na pesi mbote lisusu na Rino Mavemba na Landry Mavemba Masananga propre donc en tout cas donc merci beaucoup. Merci en tout cas, merci à vous. Merci. Vraiment, na pesi mbote na Nino Mavemba nazawa mais au mona na te. Bandimi ya tolo na se po biso na tolo na se tozara na ba fanatique te biso na tolo na se toza chaîne moko chrétien tozara rande na bandimi ya kolo Yesu nde balandaka tolo na se bangonde bakoma pe bandimi tolo na se po tolo na se lobela Nzambe. Bien aimé dans les cela tozana kati ya thème na biso munene o tozo lobela ba mama bazolela. Pourquoi ba mama bazolela tokoyoka ngo pe susu na mama na biso o toye koyamba awa shalom mama. Ouais, shalom madame. Awa toza pipe kombono nani po pepe na biso ya tolo na se baeba yo. OK, moi c'est Delia, comme on a Delia toza na Bandal Chibang vers bloc. OK, Bandal Chibang vers bloc. Comment boutique na moni biloko kitoko so français ko balancer. Boutique Yolande El Shaddai.
yoka boutique Yolande El Shaddai donc eza boutique ya Nzambe donc ça la mambo série te ka biloko bien muto yo soto za besoin loko ko luka o lata o bonga na fête na mariage na matanga yaka na boutique El Shaddai donc oso lata Nzambe déjà yo moko mama na biso to za thème na biso munene to loka ba mama bazolela ba mama balobi ke ba papa bazotika bango ba rideau ya ndaku azuye apesele mbongo abaliye tonga kozwa mwasi wana tie na ndaku mwasi akomi rideau ya ndaku akobima na mwasi te papa yebi ata date anniversaire a mwasi te apesaka ata mwasi cadeau te abetisaka mwasi na ye tour te asalaka mwasi na ye ba compliment te eloko nini kokoloba kote wana. Bon, na côté on il faut se balancer entre biso ba maman na ba papa. Entre za na balance. D'autres fois peut te couper sa tort na ba papa té, d'autres fois peut te couper sa tort na ba maman té. Ya on a le bi faut balancer entre les deux cas. Premièrement nan tozi papa azana yo akibi malibanda yo maman yo ndo il faut za mayele, il faut otala nan qu'est-ce qui ne va pas. Côté nini et pas nanga eza défaut. Biso pe ba maman to comme na négligence makasi. Surtout ceux qui osent libala, osent péter au tien na misapi, au kanisi non, et si nango wana et tout, mais donc ils a bongoté. Il faut se sentir à l'aise. Tant on bal se sentir à l'aise bongo, ceux qui ont moni qui ake libanda, il faut ce qu'on ozonga na mabondeli, aussi nganzamba la kiso mbal na yo ake lukanini libanda par rapport à ça. Poneti, ba maman mususu, tant au bazaki par exemple qui chéri qui fiancé là azo bien azo propre azo prendre tant que ta l'embal naé azo prendre soin embal naé ainsi de suite mais depuis à côté libala maman bosana biso maman to comme peut saka torna bana et puis musala au mona donc dans les sens là donc il faut non total là côté nini o ya biso o eza bien té biso na ba maman to mi bongisa soit na ba papa yo moni ke oza papa au bali mwasi ozobima libanda ba papa pe ceux qui défaut ezali ceux qui défaut eza oyebi si mwasi na yo ya ndako lobi mama e place à boye peut-être biso peut-être to za banzambe te maman est-ce que Hollanda to za banzambe te ce que to yeba ndenge nini place défaut ezali pone tinga na yebi na mbala nga to za bien ainsi de suite ce qu'on a comprendre mbala ke luka nini libanda eza il faut une femme donc il faut azala concentrer na prière. Il faut vraiment akota na mabondeli nzambe aiba na ko protéger mbali na ye parce que ba ope ba kenda okuta libanda bazala pamba te bazala ba fimo boy donc il faut ka atomi lengela donc à part prière et ça passe. À part prière et ça passe mais maman balobi bazo ça ba prière mais ata lati kitoko ndeti yozo teka biloko no kitoko boye ata mama lati pena kitoko ayebi na lelo so mobali nanga ye ba comprimer ko zala loba nanga pena ke maman lati bien en tout cas maman na sepeli pena lambo lati to liputa la dia couleur et lambo na sepeli nango babi ba papa lelo ba sala ngo te yo ko loba once ko eza na lobani so na lobi négligence c'est pas biso ba maman ezaka pasi parce que mbali aza mwana bébé mbali aza vraiment bébé mbali supportaka te il y a d'autres fois au l'atelier liputa il y a d'autres fois qui na pantalon d'autres fois qui na jupe mais maman za lati bongo papa ta lobaka tate ke o lati bien papa pe sa ta compliment te moi si a bongo ba lobaka ta je t'aime te ba yebisa ke ta maloba mo boyo sala ke moi si azala ta sembe na kata motema te moi si a bongo ko réagir ndé. Alors réagir ndeni parce que déjà azana kati ya libala ya on a lobby assemblée ne makasi il faut ka ande prière parce que réaction ezate à part prière réaction ezate parce que ozo sala tout pour apparaître devant mbali azo mona yote azo sentir yote peut-être déjà abimbi ki da libanda ke kutana mutu moko boye o azo embrouiller mutu ce qu'on relation na va ke katana et ça ka prière pour sans prière to kolonga te relation na va ke ekatana kaka yo mama zalaka na mabondeli milendi sakaka yo moko ka prière pour yo mona papa ozonga mama bima libanda te aboya pe mobali nete atika penda kunete avanda kana ndako ne alelela kama wanzambe alelela kama wananzambe atika mobali na ye te parce que o wana libanda asala ka tout a détruire pour yetanga otika place ya kokota ya ceux qui omoni ba ka bongo komelio kotika mobali note parce que
akima mbula na ebale olobaki na tika ye na kene suna mutu mususu bango nyonso balaka ndenge moko yo zalaka na libala na yo fandaka wana polelaka wana mbula contre prière nzambe ako relever yo nzambe ako mona yo nzambe ako tika ote nzambe atika abana ete madame oui bien nzambe vraiment atika abana ete ceux qui pena ozana kondima avec la foi ozo sala prière na autorité osengi mawana nzambe kitela o nzambe ayoka le sambo atika ote. Merci maman, bien parlé. Bien nommé dans les Seigneurs. Bandimi ato na se boki maman na biso denga lo babi ata mobala ke ata lo bakano je t'aime te. Ata zo précieux biloko zo lambate. Ata zo précieux ndengo zo lata to ye munene na linga ko tango zaki mukeme yo so fungwami po ntango to zala rapé célibataire na tango to balaka to zala rapé to yaka na santé mon côté. Ata salini ni mobala zo monote mama lobi vanda kaka tolo na se lala kaka tolo na se ti prière wana to na se Kolo akoyoka pote kolo atikaka bana na été. Merci maman. Est-ce que vous avez moi 2-3 personnes au copier en bout? Ok, merci beaucoup. Na pesimbote na maman nanga, maman Bibiche Malongwa, papa Popol Mbungu et puis à toute la famille, mes amis, reconnaissance, Esther, Samalo et puis moi-même Delia. À vous aussi, Tolo Nassé, na remercier Bino Msala Kitoko bo continent Nzamba opambola Bino. Merci. Bien aimé tozo continuer cause de pression. Bandimi ya Tolo Nassé tozo continuer. To essayer bino que to lembate ko sala micro baladeur, tozo tout na vraiment pression ya ba maman et to tuni ba maman, to tuni ba papa pona thème na biso ba maman bazolela. Toyo kasu maman na biso ye et pona ye eloko ni oye ako pesa comme conseil. Shalom maman. Shalom maman. Tous en cas il y a 3w.tolo na César chaîne chrétien. To télémission pamba bande ko le kanayo to télémission pamba te parce que toza vraiment na ba question to sengeli to tunayo thème na biso munene zake ba mama bazole la basi ya mabala bazole la balobi ke ba mibali na bango bazo valoriser bango te ata lati kitoko ata tie mesh ya kabelo tina mukongo ata salini ata tie make-up openezo longo la ba bouton yo sezo changer longi mais azo mona ke ba maloba o ya zo zela ta mususu et pas papa réagir azo réagir te to tout na maman maman bongo zo ça m'a dit à quoi. Bon peut-être cause à la kaka mibali misuba zana bon ben fidèle. Moi, ça que la taza bien, quelle que soit beauté, quel que soit qui to comme mobali donc et pas naé le belé que l'autre dans fois que lukaka libanda toye baraté mais qu'il n'y a pas ya ba mamé za la kaka il faut ka ko prier mingi po ata bazala ata ba kebon suka bazonga kaka donc il faut ka ko prier faut mi pesa kana nzambe donc c'est tout. Donc il faut qu'on prie, il faut qu'on pèse à Kananza. Maman nga lobby ata lambi. Mobali na kananda ko na sinaliaki. Mobali na kananda ko na je suis fatigué. Amati de na mbeto ki alali siko moi si abongo yo pata ke mama pe conseil ne ko memelai. Atika libala ngwa kende ko luka mususu ou bien bonde la ka nzambe avanda ka wana ti nzamba osala. Te conseil no pesa ako tika libala te faut persévérer car surtout ceux qui a bala qui na mbongo il faut vanda olia kaka et comme kana tama attaquer place bon pese biloko o mona ke na olia te pour moi sinanga na ndaku alamba qu'il faut na zonga ndaku na lia na ndaku donc ezana ngoka likambo temps ata matia kiti soki abala ke suka ovanda donc so déjà koti na ndaku ozali suna droit bimate faut persévérer loba ke ye asengi divorce yo po sengi divorce wande ko makam susu mebo na muto pa yebi nzambe divorce peza permité po milimo bana etelingana donc il faut persévérer kana libala il faut persévérer na libala conseil au pesi ba mama yango na pesi ba nka ko za mutema munene ko supporter nyonso ekoya quel que soit problème faut zakana mutema supporter zakana mutema bomba likambu donc nyonso nazango yo lobaka kombo ni to ki kutu kombo na blonde. Oh mama blonde zapka mwana bandal te na mwana lemba na bandel sikoto moni na bandel yo ça na bandel na yo tala camarade na a quelque part. Merci maman blonde, que Dieu te bénisse. Merci en tout cas vraiment bien aimé dans le Seigneur tozo continuer bien aimé dans le Seigneur bandimi ya tolo na seza mama tolo na se moi c'est mokondi na ese bino ki nyambalo na rolala te ki nyambalo na rozuela bino biloko bolingaka
donc thème na biso monene leo toza nango tozo continuer nango ba mama bazolela na Europe na Afrique na Asie na Océanie ba mama bazolela bobele kwa bazolela bango nyonso pe na sujet be moko ba mama bazolela balobi ke ba papa bazo valoriser bango te yango to yepa ndeko na biso mwasi to ka impression na ye mama shalom mama kombo nini mama nanga nabengami na kombo Sœur Maggie au sambeli l'église ni na sambeli l'église à foi vivante c'est un pasteur nani pasteur Mateti Lembe Chamfu. OK, eza na commune nini na Kitambo magasin. OK, eza na Kitambo magasin servant de Dieu. Awa toza na kati ya tolo na CTV 100% Jésus biso to la tolo na se pote kolo afungola. Nyonso ya bon moyen na biso eza vraiment chaîne chrétienne. Maman na biso sujet na biso eza nini ba mama bazolela. Balobi ke ba papa bazo valoriser bango te ba mama balobi baza na posa ba jeter mwana ba na posa mobala zoya betise tour ba na posa mobala sombela ta cadeau na anniversaire na ye ba na posa mobali ya chaye ataka mobali ya ndaku oyo tozo ba mibali ya mama kangu te tozo ba na mobali oyo papa marié mama marié bali mwasi na ndam na mbongo mais azokoka ko valoriser mwasi na été akobima bo akotika mwasi na ye akenda ka feti ye moko mwasi na ye akenda ka te ba mama bazolela babi bavandi na bandako me bakomi lokola ba rideau andako esika na yo kolobani onga na koloba ya liboso ezake ba misusu soki mobali azotika ye peut-être po aza soin te parce que soki mwasi oyo aza soin na ndimite ke mobali na ye akoki kotika ye akende kozwa mwasi mususu donc moko pe naza na témoignage wana na bandeko nanga ba noko nanga na mona makambo wana alors basi na ba mususu andako en tout cas baza vraiment soin te yango noko akabima kende ko linga mwasi mususu libanda so biso to tuna ye po no kende linga mwasi mususu libanda abi parce que ye on a un ndako aza sointe donc jusqu'à présent même bilamba noko anika raté parce que biko nika bilamba te même na kata chambre ne so okoti okoboya kokoti na kata chambre moi swana omoni donc baka wana eza moi ebele mingi tozo condamner kaka mibali yo mibali nde bakomi bandumba mibali nde basali boye or biso pe basi toyeba komi pe sa valeur avant mobala pe sa biso valeur moi si to mobala ko bima pamba te salika moko sa mananda parce que ceux qui moi si yo sa sointe mobala ko bima libanda oyebi ko nikela mba pembete oyebi ko repasser te msusu mutake luka libanda kuna ayebi ko repasser ayebi ko nikela mba pembe est-ce que akotika ye est-ce akotika ta ko continuer parce que amoni ba capacité o ya mwasa ndaku azana ngote akamona ngo na mwasi yo ya libanda donc c'est un peu ça onga no singa ka na ba mama ba yeba ko se prendre en charge na bango moko parce que ko yuko bota mwana mwasi mais soki yo mama oza sointe yo oko te ya bana ozobota na ya basi nini parce que mwana mwasi alandaka oyo lolenge mama na zali soki yo mama oza salite c'est que bana pe ya basi bazoya sima bakoza salite nyonso na to tira charge pa ya nzambe te okoki ko ye pa ya nzambe mais Bible yango moke lobi d'abord di Jérusalem soko yebi ko bongisa Jérusalem ite kuna na église ke sanini tika ko bongisa na kati ya Jérusalem parce que soko tika ko bongisa na sima tango église aussi la jema ko becha ba obatikali na kati anda kuma baku soki otiko ko lamba te otiko ko bongisa te tango je na ndako papa ko loba tango ko je na ndako même bana na yo moko ba ko loba ke mama likambo ça les a bien te donc c'est un peu ça ngasi ko loko na kangine na zonga mwa mukesi ma côté à noko et bon noko penda ko pesa conseil te noko ko vendre sa maman te à l'accès peut-être maman yebite poto kola na ba famille différent et ça na bana misu ba kola ki tellement ba kola ki bien parce que na bana misala maman na ina papa ne ba pesa ki bango permission te ya ko sokola ba sani ba pesa ki bango permission te ya ko repasser nyonso mwana musala bande ko saila bango mais mwana wa bongo abimi na famille bongo monte ke na ndaku na yepa ko koka ko sala ngote wana na koki ko juger bolingo na bango te mais nazoloba o na mona parce que na boka mi pe na kati na bon na o nazoloba na mona kenando ko juger poni na bimaki pona sala ki parce que ba yaki ko conseiller ba vandisaki ba pasteur ba prophète ba yaki mais simba ki karaté de décision mbale zaki po abimaka libanda de temps akenda ki a se sentir à l'aise de jusque maintenant bazana ensemble dans sala kabatu lelo lobi kuna lobi mais t'es que sœur en Christ c'était que moi si nzambe maman nzambe que yo posa mosali na nzambe est-ce que
bongo eza bien. Non, bongo eza bien te. Yango na lobaki ke moi si il faut eba ko prendre d'abord conscience parce que si on a conscience okoyeba ko zwa vie na yo peut-être en charge avant mutazu la yo vie en charge parce que propriété ko banda na yo moko pour mutazu bano ko za propre donc c'est que kati na yo moko po zo mimona kena sa propre non ki mutazu te yo banda ba ko za propre au moni donanyo so wana eza propriété parce que Bible lobi salité yango moko na neza miliu mabe ba salité mususu to mona bato maboma mususu parce que baza posséder mususu ouais mususu to kanisa ke famille de sale bon oye moko azana kata salité. OK, siko conseil ni noko pesa ba maman bazara salité loko ni noko yebisa bazala toujours propre hein? Parce que propriété ko lukanzambe ko tsato na c'est le quoi l'émission et pesami il faut ça en propre okoki ko lukanzambe ne lamba salité te okoki ko lukanzambe na lipute to bokate ce qui vous to ebike to kutana président songolo ko lukoza la propre parce que ebike oke kutana président bongo nzambo aleki ba président OK pas na ka salité parce que ne pona ndako na liba le simbate de faut ça la propre na misa bato pe na misa nzambe. Et bon soko ba mama oyo ba papa batika bango pona salité ba sa nini ba po mibali musu baza abimisi mwasi na ndako tende to lobika ya noko atiki ka mwasi yango wana makezo alibanda mais yeba ke muto batika ka bakezo alibanda pasi sala na motema mwasi yango suko asani abima yeba kende to pe yake luka pe mususu pe lokola mobali ya sali ou bien fa luka ka nzambe abongisa koma propre ou bien pona yo ko lobani pona ngana ke ko loba nzambe na propriété il faut à mélanger ensemble parce que qui côté propriété mais ce qui nzamba zat na kata libala na neko panzana donc ce qui a une nzambe atteint la première position na soin na ye moi na papa o ya sala ta 10 ans libanda nzamba na za capable ya kozongisa na kata ndako donc propriété na nzambe atambisa bango nzela moko. Merci maman, est-ce que vous avez moi 2-3 personnes au pied tambote na moi 3 personnes moi 2 ya liboso na pesi mama nanga na simbote na lingaka mingi pasteur nangai nasi bokuli pasteur nangai mateti lembi tsanfu na bébé nangai Isaac merci. Na bébé Isaac moi aussi je te salue ma grande sœur propre ou atikelanga libela maman Nancy Bokuli donc Nancy Bokuli après ngai que le Seigneur te bénisse en tout cas meto sepel na conseil na Zambia. Maman yao nande na me akisa beaucoup mabe. Ah, yao akisa. Na me akisa beaucoup. Tiens za mabete. Midiki. Na hivi mabete. Sosi. Mama nakisa yao. Botala yao na olia na kini. Boyebi abiso tous les arana ba po yop ezaka na po yao.